Bonjour à tous. Toza na sango ya kitoko oyo tozo organiser Congolais Independence Day. Ba mama nyonso tolata maputa, ba papa baya na costume, boya ebele. Nyonso batangami Congolais, Congolaise boya ebele. Kolia na biso ekozala ya ofele, me masanga tokoteka. Tokolinga ntuka bino nyonso tu obokozala na kati wana abosepela elongo moko na biso. Ba surprise ekozala ebele, tokoyoka makambo na toyoka te. Babi le 5 juillet, Moutabo Salate, dans la Congolese Independence, avec Yemoko Simo Kina 278. Tozali ko inviter bino boya ebele poto sepela mokolo na biso ya indépendance pour na mboka na biso. Le 5 juillet, to tiango le 5 awa parce que le 30 est aux jours ouvrables. Et on te connaît le 5 juillet parce que aux jours à week-end. Alors la 5 vidéos boya ka nengini le kaki. Comme vous qui parle du processus électoral, le processus d'indépendance, c'est très important. Ils allaient organiser par maman la biso awa, qui kanisi wana, biso no selongo, ngala zala pour la couper sa locution, couper sa plus sur l'histoire. Alors, ali flet yango yo bogmo nango partout, na sengi bino boya ebele. Merci bien mes chers compatriotes. Voilà.